Ma Mission TV, le miroir du monde. Na Genève, bisous dans la terre. Président Félix Ndangana Genève. Basali ya bavanche basali wana. Tant que bisous de Sango, et tant que bisous base. Tout ça qui est bendé. De acheter. Plus fatigué. Retirada. Tant à retirer. Tout ça li batala muka remontada. Tilelo la muka mwana pendana. La preuve n'est que lundi le 21 bien qu'à acheter. Donc cela veut dire que les Congolais comprennent que mon contemporain a bien moko. Moi ça m'a quand même là pour la banque. Il y a un moment les Congolais boy ko ne marche. Boule le coup de marche zalaki jour en haut zalaki te. Pour Congolais à ça y ça bango le rôle la Félix a cheba na classe au félé. En tout cas tous ceux qui ne sont pas Félix. Pour tout à fait qu'on non moni journée on a donc boule coup de marche. Yo sommes na marche mbila so na marché. Mbila otuna eske olembi. Na ko memona mukoko. Sobe mai za umurike mai posa mai na osombela yo. Chombo na ope faut obatela ngopo mutakosimba chombo na. Il faut so mutazo gérer file za ngobila. Azaki bien activité de disef ka samedi wana. Ya omona ebisi ba moto ngana bino to bebala te. To ka ba jour. Botikela nga samedi. Bino be na lundi. Donc ba so ko habiter pour mes até. Comme ça marche ça basango. To sa ngo lundi. Mais bango batala muka ba dembela sima ya basango. Mokonza mboka lobaki na makamba 15 millions a ocha solo te. Vous comprenez? A ocha solo te. Ponani. Mais il y a ça justice. Tout ça la séparation des pouvoirs. L'IDPS a été pour les valeurs. Nous prenons l'état des droits. Il y a ça président de la République. Après qu'on s'occupe de la justice. On obéit les manzango. On dit qu'il fallait qu'il y ait le Japon. Mais dans le cas de Boutou, il y a samedi dimanche, il y a eu un accident dans Manzango. Et tant qu'il y a un frère de la famille. Le Japon, c'est la fête. Ce qu'on a fait, dans Matanga, il y a un Akendab. Surtout que nous sommes des Africains. Alors, 2023, tout le monde a payé Martin Fayulu pour postuler, Jean-Pierre Bemba, tout le monde a Moïse Katumbi, tout le monde a Ndenge, et que la somme, même Vital Kamerhe 2023, tout le monde a dit que la qui évolution en Boka Nabiso, et que Ndenge. Mais il est déjà parti à enquêter. Mais on est au Tanywana, la Mouka, FCC Cash. Mais on n'a pas eu de dirigeant Boka. Moïse Katumbi, azaki pa ya Kabila, gouverneur ya Katanga, ya PPRD. Félix Matungulu a commis administrateur, il y a Banque africaine de développement, nommé par Félix. Ministre de la Finance à Kabila. Martin Fayulu, c'est camarade à Kabila. Nous appelons ça un des ta voix à la gouverneur. Au détriment d'Anda Bombol. C'est Fayulu Martin. Mais ça Kabila Kala. Bemba, premier vice-président, Bemba, vice-président il y a Kabila 1+4. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, chaîne à référence. Merci vraiment na bande konyo so o bozoratin côté la biso partout dans le monde, na niveau ya Europe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Na sur ba commentaire tout, ba message tout bo comme la biso, tous alrana toujours pour nos sala musala, pour na bien ya population ya République démocratique du Congo. Alors comme actualité, to messana toujours ko sabino, na sur bo talaki ba image tout o to salaki ndenge bande on a biso ba salaki marche pour le 21 octobre aux Ekilendi bande on a biso to mona qui vraiment bo opposant bazare qui wana pour na ko déclarer. Alors avant marche to ça qui peut émission na papa Pierre Zomba pour non la sabino abaki marche et ko salamate et ko simbate mais marche et salama qui peut ya on to zongi lelo na papa Pierre pour to mekempe ko solo la vraiment ndenge bande ko ba déclarer na oyo bande ko ba saki réunion lobby na Fadem House to mekape ko solo la ngo mbote papa Pierre Zomba mbote ndeko Martin Ingi merci pour na maloba comme d'habitude yoza nzela oyo bana poto bayeba ka actualité mboka na bango mais na ko rectifier eloko boaki une introduction quoi na lobaki la fois passée que marche au ça matin na bayiboy tant que il devait ça au pouvoir to permettre que Congolo na ba droit na ba opinion na ya za la déranger na baki marche au salam marche fait salama mais bango bayeba ka soki salama ki malam ou pas
pour côté mobilisation piaka ya jeté pour ko le marché za biso dès lors que ba mobilisateur ba communicateur il y a opposition ba comme na pouvoir en tout cas de l'autre côté za longa yombo mais to c'est bien un message na bon parce qu'ils ont accompagné le chef de l'état mokonzi mboka zo bundisa corruption bango pe ba sali marche pour na ko bundisa corruption. Donc, marche à lundi, ils en faveur à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Papa Pierre, tu as vraiment massona biso tueli lelo pour to solape les Kambouya président de la République Félix, les Kambouya accident au Salamaki na Congo central et puis tu as appelé l'isolo il y a marche na biso au bandeko et là il y a salama. Donc deuxième marche sali au basola qui déjà il faut et salama pour na makamunyo solika. Alors Papa Pierre Boni d'abord président de la République, Basangozo Panzanara après Kolongwa Congo central, et on a kuna na Russie, on a Babi Kwenda Vutuka toujours l'Ipapou et avion qu'on voyager. Mais le président de la République dans mon kilo, bien avant mon père de la nation. De Fatih c'est notre papa. Au papa Nyonso, en tout cas, à moi on a papa fashion. Le sous papa responsable, faut bien m'en pour bana barozinga batala on a parlé hein. Baro finga opé. Il y a un moment Fatih en tant que père de la nation, mais premier marketeur, il y a la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République, nous sommes marketeur. Alors ça, le marketing, il y a RDC. Quand on a RDC, il faut que les verbes soient que bango ba en sorte que mboko na mletelem. Donc batu bayo ta la bisoté ba président misusu ba roya na RDCT, il faut que akenda kandeya lukaka bendenge ni. Mboko na biso batu balula ngona ba matière ezalaka batu ba yibaka biloko na mboka na biso ba kenda osala mamine na ba mboka na bango. Est-ce que bango ba roya pété ba pesi pe ba idée ya malamu nde batu bazo déclarer? Boyebi loi o ba bengi loi ya Semai. Loi ya Semai et de la moisson. Pour il faut se mettre. Pour investir, il faut aller vers eux. Pour expliquer ce que c'est la République démocratique du Congo. Donc, Félix, il est là pour expliquer au monde ce que vaut la République démocratique du Congo. Surtout dans le en matière première, tout ça, on a 70% de la richesse minière. La richesse minière, de ressources naturelles. Et ça, 70% dans le Congo. Donc, il faut que les verts bango, les minéraux dans le Congo, attendez ça bango. Bon, c'est un abino, solution dans la RDC. Il y a un moment chaque fois, il est en voyage. Au lobby de Kambambanzango, il fallait qu'il y ait le Japon. Mais dans le cas de Boutou, il y a samedi dimanche, il y a eu un accident dans Banzango. Et il y a eu un frère de la famille. Le Japon, ça a fait. Ce qu'on a fait, dans Matanga, il y a eu un accident. Surtout que nous sommes des Africains. Au lieu de la Tonga, il y a un habité. Comme la gara de la nation, père de la nation. Nanga ndeko secourir bandeko o bazuli kama na mbanzongo yango ya besaki bandeko o ya Japon bozelanga na fetite na pour le problème yango moni ndongo lobi wana akendaki mbanzango akena hôpital atali ba blessé akena morgue atali ba wa ya pesi instruction bakunda bango dinement o bakufi o bazoki ba soigner bango aux frais ya République démocratique du Congo toujours na boula les peuples d'abord. Yango babi Fatih Bolingo. Yango moni na minute après Mbanzango. Il est en Russie. Kuna na Russie à quel sommet en Russie Afrique. Oh, et puis que Mikolo Fatih a vedette Afrique. Ndeni. Oh, vedette toyeba ke ba Mobutu bazaki ba roi ba Kadhafi toyeba ba en Afrique ye au classé biso pe vedette na Afrique na ndenge ni. Mais ba Mobutu eza lokola ba Kibongeti. Ba Kadhafi eza ko ba Mayanga. Bakabila kabanga zalo ko bakidumu bajora kala siko to la système ba Cédric Makambo de Fatih na minute a Cédric Makambo de so ko intérêt au santé ba fanatique na ba dirigeant ba club ba olinga ba kanga photo na Fatih donc Fatih zatanae oh que vaut l'Afrique sans la République démocratique du Congo et que vaut le Congo sans l'UDPS? Alors Papa Pierre, tout le monde qui a lancement il y a King Bopeto, tout le monde a présence, il y a président de la République. Est-ce que Mboka na biso pour na rolongo la basalité bosoto et longwa, il faut que ça la publicité ou bien il faut que ça la campagne moroboepo et la ça qu'il faut bosoto za na Mboka na biso. Peut-être ba misuba mona yo na niveau diaspora et ça li vraiment son il peut pas makasi na Mboka na biso zo le capé na chaîne nationale, bo sali lancement moroboe ya bosoto na Mboka na biso pour elongwa. Na éviter par rapport na yo. Est-ce que et kokate que mbalamo babandi kolongolongo il faut ba selango ba campagne tina niveau bongo mais bato ba kena mboka ba commerçant ayako soma masango akoma kana teka ko mulu ko masango
il faut lancer campagne. Donc nous avons que commerçant nous dit que ça azolinga asomba masango ayo somba fufute ayo somba makembate il y a une campagne à masango donc faut annoncer au moins tout le monde sait que non ko yana masango te ko yana mbika te o yako regretter ba kilomètre au sali pour na yana mbika ya une opération faut annoncer ya moni Fachi en collaboration avec le gouverneur de la ville va lancer opération Bopeto. Donc Fachi la minute ko kata voyage à Kataki na États-Unis pas aux États-Unis. Il fallait continuer au Japon et puis réussir. Ma carte pour le programme est très important. Pour tout comme qui ne Bopeto, Fachi a lancé opération changement de mentalité. So qui ne comme ça c'est parce que Congolais mentalité yombo. Le Congolais faut que t'ailles. Donc Oya Sali a lancé campagne à Kine Bopote. Donc nous devons interroger désormais papier comment on a balabate. Sur mon tonneau, on va commis Kine Bopeto, boire na tonneau. Donc mon opération les a lancé avec pompe parce que place tout outil yoyebi faut le commun normal régime passé. Vous voyez que basala en sorte que ça c'est à la saleté ou qui ça va nous benga poto moindo. Poto moindo te Fachi a mon poto abe mon kin et ta numéro e ya kin kino mon ngeringoto ayebi c'est que ça poto moindo yango kati voyage aux États-Unis yembango à la opération qui ne peut na bandal et puis ici bana bandal bolobara trop bandal séparé yango ayebi bino bana bon ça la sorte qui ça c'est comme appelé Paris donc si bango devoir yango lancer on a baka yao tant que moi na kin donc polémique dans la terre bango ba koloba et ça les son na poto place ba vivra et ça paradis bango ba vivra na poto bango na propriété mundela ça na poto de pourquoi ba lingi propriété na kinité t'es bâti la polémique alors papa Pierre batika polémique to kota vraiment na li solo ya marche batunyo so baeba ki faya ki ezala samedi le 19 ndenge bandeko na biso pe église catholique babongisa ki mais ko solana gouverneur ya ville de Kinshasa ba changea ki et commis lundi le 21 octobre mais marche et salami na marche wana tout monde pe bandeko mususu pe bazaki wana tellement ebelé na ba Wileri na ba Kimbuta na ebité soki okoki kopesa message nini pour la marche et le cas qui lundi le 21 et tant que aux en akata IDPS marche wana eze sengo pour na biso poser promesse au salarié ba congolais qui na pouvoir à IDPS congolais moko ko nyoko pour la liberté na été biso de nyoko maki ezate pour papa nyoko maki oboko la bana na boule ya nyoko manayo te so za la mo loko bana balia bamela donc biso to za ba victime ya ba valeur tout la démocratie mais oui que tu kufa pour la recherche la liberté tu kufa tu joka tu mona o tu mona mais nzamba sungi na mystique afumi IDPS na nzela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azungenda mboka oh tant biso tozui il faut to diriger mboka ndenge to bundela mboka donc na régime na biso tambola na yo finga na yo mais marche les cas qui ndenge nini ndenge bandeko baloba ki marche vraiment ko za la RDC mobimbe ko za la show et les gars qui ndenge nini mais aux journalistes tenga na tuni yo pe poto ya na mba ki avant marche salama yango temps marche salami na tuni yo pe yo mona ki marche wana message ne pesa maki na marche les gars qui ndenge nini mais moi présentement ma batukutu ba yo expliquer ngai ndeko Ahmed Mamadou wa sunga biso mingi wana na ba conseil na makambo ya politique yem de kuto kamuna yori amoni bambila tuni on to abi marche donc boule kutu marche ezalaki jour ngo ezalaki te pour congolais asa yebisa bango lokola ka Félix acheba na classe au félé en tout cas tous ne sont pas Félix pour tout taper kuna non moni journée wana donc boule kutu marche yo so mona marche mbila o so na marché mbila o tuna eske olembi na ko memona mukongo sobe mai za o moni ke mai posa mai na o sombela yo
chombo na ope faut obatela ngo po muta osimba chombo na. Mais bon ba regretter maka surtout bande on a biso pe la muka ba regretter ba lobi bango ba eba ke ifake za la le 19 bo solo li na basango bo solo li so ki pe mbongo elia maki place wana bo yo changer marche comme le 21 même itinéraire et changer qui et comme désordre embrouillement moi ba on va se retrouver zaté or que ba on ba eba ke marche de salami ba okutana la triomphale mais et beba qui même quand il marche même jour il y a lundi ado ba fundi la comité laïque non bino na bino ti ba bino na bino bo sangani bo sololi normal étant que basango surtout de tout monde pe président de la république ba mbaki ba manaki na cardinal na Vatican ezaki somo lekita musu na nzela wana mais ko ya mama mukonza mboko na fodela mbongo cardinal kasi ba fayu pe ba alaki ba musu te pe ba alaki bongo suko mabe za wa bisoki cardinal ayambi moi na ya ba redonner cardinal donc ba comprendre que non comité laïque peut ba comme comprendre malem que non te fachite mo konzi ozaki buru que non classe bana moyezo ala felete ka ba ngomba zongi sima ono te tika bana batanga na bango fele eza pona bolemo Congo a lobby donc c'est que na mo ba comprendre ba tika lika mbeya non bazo organiser marche musezo ya kalate ya bozo mona yango o bango vraiment bango moko la muka bazo organiser mais bon, de toute façon, nous avons géré les Ngobila. Avec l'activité de l'IDC, car ça me dit, on a eu une moto, on a mis le tobe balade. Tout comme le jour. Boutique la samedi, nous ben à lundi. Et on va se habiter pour mes amis. Comme ça, Maxime Soba Sango. Tout ça, on lundi. Mais bon, on va dans la mouka, il va dembler si ma basango. Eh, bon, on va aller de best. Au besoin de basango, tant qu'on a bête à ma solo, et ça l'a qui partenariat gagnant. Kabundu, Jean-Marc, président Aïe, Azalé Koutou Modeste, Yabagi 50-50. Oh, en réalité, ils ont 100%. IDPS, n'a pas Sangoka pour na Yubika Masolo. Mais dans la minute, comme IDPS, les communicateurs, les consommateurs, les mobilisateurs, bana bango sima fachi bazo compagnie mo konzambok au moins que lundi wana mpiaka ya jeté mais tout le monde peut jouer en marche na Willery wana tout le monde peut bino bande kwa IDPS boye pe karawana et créer qui peut moi un souma mbutu tout le monde bande umso ate en tout cas bisote ba oyo ya PPD baza rapide ba oyo ya MLC ba oyo ya Palo ba oyo baza batabatuté yo yaka soko loué moi loko na okaka esili ba solo musala bango balobe baza bato IDPS na la poser ba question biso saki matinée politique na secrétaire général Augustin Kabouya apeki même jour wana te vendredi apeki saki biso apeki abene biso matoi na mona combattant moko te na balabala biso tozo accompagner mokonza mboka na makanisi o azana ngo ya kobongisa Congo yango monitor respecter conseil na secrétaire général tozalaki na biso te comprendre bavare zibe IDP zango bele mutala dire yo mona de mo muta ala di sultan azane sangote mutala di nzamba la pembe azane musulmate comprendre donc mutu pa lati lamba IDP sana muta IDP binoti bala pesa na IDP mubaka pesa na IDP ouais biso IDP ba ti sekete tozaka limiter na 11e mairie mama match totela ki yango to pesa ka conseil bango ba sala marche na bango. C'est ça la démocratie. Parce qu'à propos, il y a 15 millions en l'Obama qui dit que ça marche pour 15 millions. Binoti Siko, Zolobela, Binorelo, Tenyon, Foro Limbi Saraka, Kolimbi Saraka. Mokonza Mboka Lobaki na Magamba 15 millions à Ocha Solote. Vous comprenez? À Ocha Solote. Pour nous. Mais il y a la justice. Tout ça, la séparation des pouvoirs. L'IDPS a l'été pour les valeurs. Nous prenons l'état des droits. Il y a un président de la République. Après s'occuper de la justice. Donc, na inspecteur Batou Benga, où il y a monnaie de 15 millions. Na Vitali Kamere, Bangomi Balé Foua Souka na procureur de la République. D'ailleurs, pour votre information, dossier 15 millions, et ça pas procureur. De ce monde, Basango, Tambolaki, Bisope Tobi, Ngobila, dans le régime de Bisope Foua Tambola. Aux années, le Bafo Bayeba. Qu'on marché, ça a la mobilisation, Bayeba l'été, qu'on marché, ça thème. Ils ont marché pour la corruption. Oh, mokonza mboka aboyi corruption. Donc basango batamboli pona ko appuyer ba makanisa mokonza mboka. Oh, bazaki ensemble même idée na batolamuka. Na ba opposant misusu. Basango ba comprendre que depuis Félix Aye Congo fibo. Donc marche ani ça maintenant pour soutenir mokonza mboka. Bazo soutenir mokonza mboka boyi kanyaka.
Il y a un marche wana ya mokolo wana ya lundi et comment qui marche pour combattre la corruption et puis koye ba vérité à 15 millions. Il y a un autre beteli basango maboko pour ba comprendre que mokonzi mboka zaka be moko. Pour soutenir vision ya papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi wa Mulombo. Ce qui siko bae ko bimisa dossier que na cabinet chef de l'état mutumbongo ebunga ki wana papa Pierre Yoro ban. Mais na bien justice musala ngo c'est quoi? Ko éclairer la lanterne. Na fachi, na biso. Tu regardes, il commence 15 millions. Et 15 millions, c'est ma tête dans le terrain. Il y a un Fati, tant que garant de la nation, garant des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. Habité, Batou Benga, Tchanase. Il y a procureur, Batou Benga. Il y a inspecteur de la finance. Ce qu'on m'a dit, il y a la justice. Caméra, il y a directeur de cabinet. Il ne faut pas empêcher Batou Benga sans Moussane. Bien balé, bon, ressemble à la justice. Mais ça, et ça, les gens. Moko ya ye abimi kuna ya biso nakati. Est-ce que bazo samba vraiment est-ce que likamoti la lobby dossier za maboka procureur si le za la rana maboka la lobby dossier za maboka Mike Mukeba et Kenambango dossier za maboka procureur biso za ba procureur était so basango basali pression autour ya 15 millions autour de la corruption c'est que basali pe procureur pression procureur tangu sa dossier malamu yango biso na makambo wana nakana séparation de pouvoir. Toko kotaka makamba procureur de la République. Toko kotaka makamba 15 millions te ba instance spécialisée ba sa musala bango. Fatia so la oyaye, procureur sa la oyaye, farde sa la oyaye, police sa la oyaye, armée ainsi de suite mudamna sa musala naye pour Congo sani, Congo tikeli boso. Papa Pierre 2023, moi na mboka Vital Kamerhe pe a Rocha Libaya pour apostiler na habité soki ezande ni likambo cash. Est-ce que boyo kana rabongo a mandat moko ya président Félix Tshisekedi mandat na mususu ya mwana mboka Vital Kamerhe bendengeni tolingi au clairci biso po bango pe na INC bazo bongisa po na maponami ya 2023 bino pe ya 2023 to habité soki ekozala ndengeni boyo kana ndengeni boyebisa biso na Genève biso zala te président Félix ndanga na Genève basali ya bavanche basali wana tango biso de sango etake biso base to chaki bende de acheter puis fachi retirada tango retirer to sali batala muka remontada tilelo la muka mwana bendana la preuve n'est que lundi le 21 mpiaka ya jeter. Donc cela veut dire que les Congolais comprennent que mokonzi mboka zaka be moko. Waza makanisi malamu mpona bango. Yango moni Congolais boyi ko kene marche azo soutenir mokonzi mboka. C'est ça la signification pia ko sala ma lundi. Marche de la santé to bien ko za samedi na dimanche mais jour on ezaki marche de la santé ya lundi. Talaka marche de la santé ya lundi ozo batu. Hein? Ozo batu po na copie na ye. Hein? Na suka masolo moi Sacha Bana ozo comprendre hein? Voilà. Donc na Genève na Nairobi to zalate. Obiso Doibi, Fachi, Azala candidat à IDPS depuis le congrès. Président à IDPS, en même temps candidat à Biso, il y a l'élection 2018. Gango Toyebi. Tout ça, il est campagne à Benabeba. Vous comprenez? Fachi à mon IDPS. De pouvoir réserver tout ma 36 ans. To Zoka, to Koufa. Tant que vous n'avez pas FCC la gila muka yala. Mais le la muka peso critiquer bino na 10e iriwana wana bokindo luka misala te tongo poko kofanda na tongo poko kofanda est-ce que misala ko ya wana ti le so tali bien omona na ba parti misusu o bosangana bango bazo travailler ba osala misala mais bino chaque jour na 10e iriwana wana tongo poko na ligne obisana ba tupe ba hôtel bino na 10e iriwana wana ba entreprise ezalaka misala ezala robie za randeni poto mona ka ba telema wana mais 10e iriwana permanence. Parce que tu as misala te ata parti zali. Na lona bande ko misusu na ba PPRD wana bazana misala basala ake musala e moi cop na wana na ba INC surtout ba batonda rabongo te. Mais tout monde a 10e ri ba combattant ba telema est-ce que ba combattant wana basala ka to basala ka te. Olanda ka shada ki te danga yamba ki lunga yulu kamba. Na matinée politique mo basala ki na permanence na bango ya batetela. Balatsa ilunga yulu kamba échappe ya kimukolo. Au biso na yo to yebite ke ilunga za kamta PPD mais jour walande ba yebisa biso za kamta PPD échappe mundene ya PPD webelo ba yebisa ilunga ilukamba au monde obi premier ministre ko bosa ba combattant ba militaire PPD to tiki ba chômeur e bele la PPD ilunga ilukamba dokela bango ba boulot
Oh, babosani teke Ilunga, Ilukamba, aza premier ministre ya RDC. Aza ya parti politique te. Aza ya RDC. Mais Jadari a posé problème. Ne bino pe omona Fati Beton ya IDPS. Bino mo bomilo baka. Bongo pe bino pe omona rande tza président na bino. Te biso toza lokola bango te. IDPS ya parti à masse. Tamona ba parti politique nous somona batu lokola ba IDPS. Parti politique ni neza na batu lokola IDPS. Chaque jour batu ba permanence. Et oui bien que non Congolais aza victime de gestion ya AFDEL. Depuis 97, bayende kozong sa Congo Sima. Ils n'ont pas créé des emplois. Computer le Congo na Félix. Félix les 24 lobby les 24 a totalisé 9 mois. 9 mois à pouvoir. Lobby le 24 octobre. Encore ça 29 mois. 9 mois il y a pouvoir. N'a pas sali 22 ans. Bana ba mabe. Yango moni faut pas tenir rigueur à Félix. Faut pas critiquer les combattants. Mazaba victime ya Kabila na mama sanae. Les lobos sangani beaucoup mis ensemble. Alors 2023 tout le monde appelle Banamboka ba Martin Fayulu ba ko postuler, ba Jean-Pierre Bemba, tout le monde ba Moïse Katumbi, tout le monde ba Tondenge na ndenge et kozala somo même Vital Kamerhe 2023 to zela bande ko na nyonso total soki évolution mboka na biso et ko kende ndenge nini. Mais il est bien parti ya ba enquête. Mais bango nyonso otangi wana Lamuka FCC cash. Mais bango na ba uto de Jemboka. Moïse Katumbi, azaki pa ya Kabila, gouverneur ya Katanga, ya PPRD. Fede Matungulu a commis administrateur, il y a Banque africaine de développement, nommé par Félix. Ministre de la Finance à Kabila. Martin Fayulu, c'est camarade à Kabila. Nous avons ça en déguisement ta voix à la gouverneur. Au détriment d'Anda Bombol. C'est Fayulu Martin. Mais ça Kabila Kala. Bemba, premier vice-président, Bemba, vice-président ya Kabila 1+4. Nini susu, nana bosani. Isanga bonganga. Isanga, auto za ministre. Ya Kabila. Membre ya FCC en fait. Nani susu. Lamuka FCC cash équipe moko. Bango so ba camarade à Kabila. Ba comme si Congo à Lambo. Ils n'ont rien fait pour la République démocratique du Congo. Merci. Congo, on a bango za shida. Mbonga Congo batonga ba immeuble basoma mituka minene batonga ba entreprise libanda batsa ba compte na banque na ba pays étranger mais avec Fachi un système à le peuple d'abord. Merci. 7 mois pamba balelaki déjà yo monte ba tonga biso na Lubumbashi biloko Fachi au sala yo mamba coalition FCC cash oh d'ailleurs classe abano fele mutabandaka ngo Kabila oh bongo classe abano fele ya bino na ba frère Mbuta na ba compte bongo wapi 1000 écoles o matata pona la 1000 écoles mbongo ebima 1000 écoles et monante mbongo balé yango to ebisi bango est-ce que ça coalition bien cohabitation. Merci papa Pierre, merci. Donc en 2023 Martin Engizala posé faut pas candidat bazala pour to boy match à bureau o bagana na bureau biso faut to gagner ba na terrain pour to za ba nyamane tumba 36 ans ya lit. Ils ont merci. Voilà. Alors merci vraiment na bandeko tout ba la biso Papi Kamba. Donc Papi Kamba vraiment azali jeune moko ya Kauka azali ko sala pe maramba bien. Alors merci vraiment na Pablo Sita l'économiste, merci na Bing Ching, merci na Guy Mingela na niveau ya Londres toujours botal rabe mission na biso. Alors papa Pierre na lingi on peut sa numéro de téléphone éviter ceux qui au tanga ceux qui nini kaka ndenge obwaki bandeko basungaka émission ya Martin Engi biso pe ba combattant IDPS mingi na parlement de bo toza pe na ba oya biso de temps à autre ba ko tia biso mo litoi nete Bruno Kasongo ya Kauka pe kaka do baza bat oyo en fait bango nde basali en fait basolongo pe ndenge ya wana donc bango basimbi bendele donc staff evanda toza na Serge Mbaya ya ngeringi pe il y a pas conseil politique à Tarabiso moi lekeleke tout ça na med à Mamadou il y a vendre la cité verte en tout cas il y a côté Kosunga te azana de la libéralité donc mon président arabe kasi ba unité na yete na uzama moto boy na ye mbango boto sa émission voilà Ahmed Mamadou moi la cité verte
toza pe na Donald Kabasele kuna na Belgique ye na Zola Nadine Donald Kabasele Zola Nadine bango bavanda na Belgique bango nde baza ba grand partenaire ya Parlement de Beau-Victoire toza pe na vie Europa vient na biso akauka mais comme na France ye pe en tout cas même na musika moi ba conseil ezanga raté tala kaka mwana soka bimi faut ba kolo baza nzinga toza na meta mbia na Londres na libota nyonso ya mama Mbombo bino na Londres en tout cas ya bino yango boko nche toujours ko sunga biso Kongo boluka ke Kongo ngo na maboka ba congolais bana ide besne ba okamba Congo en tout cas eko sala moi bien toza na bila le France na France ye pas sungaka toza bena dudubu la mwana kauka ye kutaza cellulaire mukonza cellulaire ya kauka bango na président de Makongo bango nde basimbi kauka et donc merci, voilà en fait les kambo na boaki awa bon comprendre kaka donc tozaka biso moko te OK tobosani Londres ya Londres ya Londres te donc voilà on attend pété boy baka boza yanga na bosani fatité place na Russie nzaba sunga na Russie ba investir mutunde wana na fe ya fachi wana na Russie boye la biso misala pour ba congolais bazwa ba boulot merci donc voilà on attend open attendite na lingi bino nyonso ba moto mingi yango bon numéro de téléphone nanga poto continuer ma solo même après caméra et ça plus 43 89 86 70 plus 243 89 86 70 644 plus 243 89 86 70 644 donc les 27 tous la manifestation mon dimanche les 27 vous allez wana poto zo ba image wana nyonso na Frida immeuble Frida na Bongolo référence marché correct na université Simon Ngima boye belé bino bana poto boye bisa bandeko na bino bazana kin baza na manifestation wana merci to la makambo ya Congo merci orateur principal et vous allez présent AI Jama Kabunda yem to animé matinée wana merci na voilà. Ahmed Mamadou merci na Cité Verte tomoni azali vraiment azali toujours kosunga pe batu merci lisusu na Papi Kamba alors merci na maman Carole merci na maman Aniel vraiment beau célèbre sur ba produit kitoko merci bien-être ezali ko traiter nzoto na biso il faut ko soutenir ba congolais bazali ko sala musa kitoko ezali bato bana ba douleur na nzoto ba hémorroïde ba tension prostate bato tout bana ba maladie moko dérange kisi wana et ko traiter au même makila eza différent na ba kisi misusu donc produit merci bien-être ezali ko traiter vie na biso ba congolais alors merci vraiment na bandeko tout bolanda biso na ma mission TV merci boza toujours branché bo pesa biso confiance na musala to salara numéro ya WhatsApp ya wana Facebook eza Martin Engi botini ba demande tozana toujours pona kosola donc merci bien-être ezali pona yo pona nga pona biso nyonso produit moko ya malamu o ezali ko traiter nzoto na biso ba congolais merci bye. Ma mission TV, le miroir du monde.